Oui, bandeko babolingo, chers patriotes, bino mto mesana kolandanga na pesi bino mbote partout bozali. Je sais que bozolandanga liboso ya batele na bino avec beaucoup d'attention. Chers patriotes, si on a koleka lisusu le plus rapidement possible, eza pour nous koyebisa bino que tozwaki nouvelle moko boye oyo eutaki na CPI. Bino bandeko nanga nyonso bosepelaki bolobi ndeko na biso Mbemba auti kobima na prison. Bandeko regret naza na yango, ba journaliste na biso baza na ba précision te. Eza pasi même ba youtubeur baza koleka baza na précision te. Ba mama basepeli, ba papa basepeli ke Mbemba ndeko na biso oyo aza ko nyoka na prison pona ba Rwandais oyo to bengi ba occupant. Mais ndenge bozoki information eza ndengona te. Ndeko na biso vice-président Yakala ya RDC ndeko Mbemba azali liberté. Azali liberté. Bazo confondre ba mot. Ndeko Mbemba azali acquitté. Azalaki acquitté na procès moko oyo concernaki ye. Alors na procès wana azalaki acquitté ba condamné été. Alors etkali procès mususu pona subordination de témoins. Procès wana ekozala mardi le 12 juillet 2018. Soki a gagné procès wana nde akozala acquitté et libéré. Mais soki a gagné pe procès wana akoki kozala na mandi moko ya kofuta ekozala neti ba 300,000 euros. Bobotala ye avant la prison au moins plus de 10 ans. 300,000 euros akozwango epai wapi. Alors bandeko na ngai, il pourrait encore rester quelques mois na prison. Ba match ezo beta mapena batu mususu o baza contre ye parce que ba yebi que Jean-Pierre Mbemba azali candidat aux élections présidentielles et aza favori. Donc ba plus grand favori ya ba élection wana tokozana boka mibale e kozala Sindika Dokolo na ndeko na biso Mbemba. Alors batu mususu bazo tambola pe baza ko banga Mbemba azala acquitté et libéré. Toza pe na mboka oyo biso tovandi ona kotanga kombo te bino moyebi yango balingaka Mbemba te, balingaka pe ba nationaliste te. Bango pe bako beta match na bango na ndenge ke Mbemba atikala na nkuna ti élection e koleka bo babimisa ye. Alors bandeko na ngai biso ba Congolais, biso basali na Nzambe. Naza ko senga vraiment mabondeli ezala makasi pote et permettre biso mardi na procès wana ndeko na biso Mbemba azala quitté pe libéré. Mais nalina confirmer bino eloko moko malamu koleka na procès wana. Soki ba condamné ye na subordination de témoins, bako condamné moins de 10 ans. Mais hier, le col a salé déjà plus de 10 ans dans Katia Boloko, à cause de l'obligé, va libérer ye. Mais et l'on connaît ne ko freiner ye mouké. Et que kozala, monta bako katela ye, et cause la ba 300,000 euros. Alors ba 300,000 euros wana, nandimite kende ko la biso Mbemba koza na yango. Et cela est ko empêcher ye avant d'aller na prison, ti mukona kozwa 300,000 euros wana. Donc ba piège ça toujours. Mais côté ya jugement, côté ya procès, bandeko nanga naza ko annoncer bino ke procès wana o ya mardi azana 90% ya victoire. Ako gagné yango. Mais 20%, disons 85% ya victoire, 15% ya défaite. Au cas où tozui défaite, au cas où ndeko na biso
via Patriote Mbemba a eu défaite, condamnation est cause de 5 ans, 7 ans, 8 ans. Mais ce qui va condamner na ba peine wana, le code a sali 10 ans. Donc, yem torbima victorieux, et cause de acquittement et libération. N'engna bandelika ke libération wana, et ko senga ye asala sous quelques mois na prison, ce qui a causé noki makoki ba 300 000 euros à te. Bon, toyebi peut-être ba avocat peut-être ba ko sala pe fort que 300 000 euros wana afuta yango après libération ce qui a bimi. Mais wana siko faut ko tika bagage ko tika ba bidimbo biloko ezola kisake biloko ni bozana yango oyo ko la kisake surtout bimisi ye boko ko futa 300 000 euros wana. Alors bande kunangai différence ezali entre acquittement et libération. Tango bande kunabiso bayo kaka quitter. Luko na Kinshasa ba patriote, ba combattant, ba maman, ba papa. Biso sto la sorti na ye, yango no moni que partout bat baganga ki, même nga moko pa ina zala ki tomba bina ke c'est confirmé Mbemba azali libéré. En tout cas na bondela ki pe na sambela ki na bondela ki pe na sepela ki makasi. Mais tant on a bandi ko landela biloko yango na yeko mona ke non, aza quitté mais aza libéré. Mais bande ko ngai le col komi aza quitté mais aza libéré souka nango ya mbalo yo akozala libéré. C'est notre candidat favori. Nani ndeko Jean-Pierre Mbemba. Na lingna rappelé bino bandeko ke soki Jean-Pierre Mbemba za kuna ezali batu ya mitema mabe de connivence na gouvernement na biso basalaki ke batia ye na prison comme ça et permettre occupant à continuer à travailler. Yango na bomoni ke tangu mandat ya Kanambe Sili et que a ko pesa susu candidature mususu te. D'après bango bomoni ke Jean-Pierre Mbemba pa ko fatigué, mais bon, to bimisa ye. Mais na rasere bino kaza fatigué te. Babanga ki batike na mukili parce que bomoni ke yazaki patriote oyo abana ko zala minduki. Et ceux qui ba lâchaki ye alinga zongo lisusu. Alors il fallait ko garder kuna injustement na prison ya CPI kuna ti Kanambe akosilisa musana ye. Alo bande kuna ngai na koyi kozala penza mulaite naza na mukuse ke ndeko na biso Mbemba azalaki acquitté mais azalaki libéré. Mais tous un espoir que à cause la libéré compte tenu il y a des formations oyo na uti kopesa bino sikoyo. Prochainement peut-être ce qui c'est confirmé il y a libération na ye na kozonga pona loba ndenge nini biso toko soutenir ndeko na biso Mbemba azwa pouvoir ndenge nini toko sala ndenge na Afrique du Sud de Salamaka Mandela tanga uti ko souffrir na prison tango yaki ba pesa ye ki bokonzi. Alors biso pe ba patriote tango to moni ke muninga na biso ndeko na biso auti ko souffrir kuna auti ko mona pasi eza pona mboka na biso kado o biso to ko pesa ye ezaka ke to pesa ye ki bokonzi soit asimba transition soit azo ki bokonzi bongo to salila ye ba proposition nyonso na banzi boyoka kana ni nationaliste oyo le roi Désiré Kabila lobaka que bitumba oyo un jour ekozonga epai eutaki avec Jean-Pierre Mbemba. Moi personnellement naza sûr que ekozonga epai eutaki wana sikoto kosala la chasse à l'homme nani aza congolais et nani aza congolais te. Ça suffit bandeko na ngai botika ki fanatisme mbako ko sakana toujours na mboka na biso boyete so balobi na yo ke muto aza mopaya yo pe loba aza mopaya yo ko loba tika non yo za congolais loba aza mopaya avec fermeté wana ndeko to récupérer mboka pe to bongisa mboka na biso tozolo ba bien que ça suffit et ça suffit. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup de m'avoir écouté et merci aussi de votre patience.